Zambalo lazana bomo inapesi bino lisusu mbote 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 na kombo na Yesu. Tozo pambola nzambe kolo na pamboli yo na komisi yo na netoli yo zali malamu. Bolingo na yo eza na suka te, bolingo na yo ekosila lelo te. Papa, mokili ezali koleka, mokili ezali kosila, bato bazali kokende, meliloba na yo ekotikala ka seko. Na yango munoko ezala ya ngai kasi maloba kouta epai na yo. Kolo Yesu bomutu na ngai esala te kasi nguya na yo ekita. Itilize nga lokola instrument oyo ezangi tina papa. Na kiti na mabele po ete yo tombona na nguya na yo. Dispose motema ya moko na moko tokutami na esika oyo. Bapense négative ko yuko voyager nzambe zonga au nom de Jésus. Peti kala kati na esika oyo. Nyonse kolobama na esika oyo nzambe zale si de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, amen. Toza na mukanda ya Matthieu 27. Toza na mukanda Matthieu 27, verset 38 à 44. Matthieu 27, 38 à 44. Ba oyo bazali na Biblia ya Lingala bakokuta pe ba référence nango ezali na likolo ya chapitre 32. Yesu na ekuluzu. Pasteur Jonathan awa tozo lobela nalingi na lobela ba ekuluzu misatu. Ba ekuluzu misatu pe batu misatu. Matei oyo na te yango deja na 22h na live ya Maranatha na Facebook. Nalingi na lobela 3 ekuluzu. Tozomona 3 personnages na ekuluzu. Tozomona mokonzi Yesu pe tozomona bamiyibi mibale. Bien-aimé, siffle 3 ezalaka deja siffle ya résurrection oyo biso nyonso toyebi. Ba ekuluzu misatu oyo ezali kotalisa biso ba verite misatu na kati na ekuluzu. Me na kati ya verite wana ezalaki na mutu oyo azalaki mutu ya koleka, ezalaki na ekuluzu moko oyo ezalaki mutu ya koleka bekuluzu nyonso. Batu misatu na eglise bien-aimé, pe batu misatu na ekuluzu, pe batu misatu na kati na ndaku na Nzambe. Batu misatu pe na kati na eglise. Mitema misatu pe na kati eglise. Makolo misatu na kati eglise. Makanisi misatu na kati na eglise. Hallelujah. Nzambe ayaki kopesa ngai makanisi, ayaki kopesa ngai makasi ya kolobela l'homme charnel. Pardon, l'homme animal. L'homme animal eza mutu oyo asenterasaka memi pa na makambo ya Nzambe. Ayebi kutu teke bakela ye na mutu. Ayebi kutu teke mukili oyo ezali na kolo nango. Ye wana babengi l'homme animal. Oyo ayebaka vraiment eloko te. Écoutez na 1 Corinthiens 2 na verset 14. 1 Corinthiens 2 verset 14. Tokiti siko na l'homme spirituel. L'homme spirituel eza mutu oyo apesa bomoi na ye na Nzambe. Oyo alingaka kobungisa bomoi na ye te. Amikaba mbeka epai ya Nzambe. Eya na butu, eya na moi, eyinda na tongo, eyinda na midi. Mwasi ya kofukama ndenge lisanga na biso ezalike, mwasi ya kofukama, ba mama ya kofukama, pe ba tata ya kofukama, ata eyindi na kata libota, ata maladi ekoti, ata kufa ekoti, amona kango normal, poete abengami mwasi ya mabolongo, atika Yesu Masiya na plasi na ye ya lokumu. Hallelujah. Ezali ndeko oyo amonaka nyonso malamu pona ye. Lokola mwasi ya Sunemi na mukanda ya Derua.
Alléluia. Mwana kufi na kati ya ndako bien aimé, maza oloba tout va bien. Me mwana lali ebembe na chambre, ake koluka esika lobiko evandaka, ake koluka esika lobiko elalaka, lobiko wana po ete ya kopesa lobiko na mwana oyo alalaki ebembe na kati ya chambre. Bien aimé, Yesu azali nzambe na mawa na kati na ekuluzu mokonzi esengeleki alimbisa bato na kati na ekuluzu na kati ya pasi bien aimé na makile ezali kotanga na basete na ye na nzoto me mokonzi Yesu alimbisaki. Tozokoma na l'homme charnel. L'homme charnel aza mondimi sans position. Pardon, l'homme spirituel napesaki verset te. Eza na 1 Corinthiens 3 na verset 3. 1 Corinthiens 3 verset 3. Tokoti na l'homme spirituel. Bien aimé l'homme spirituel. Tozoko mona Apocalypse 3, l'homme charnel. Tozomona Apocalypse 3, 15 à 16. Mutu oyo aza moto te, aza malili te, aza tiede. Nkolo alobi akosanza ye. Eza mutu oyo akendaka na eglize, meme soki tosilisi koteya awa, ayebi na ye kutu makambo bateyi te. Ayebi na ye kutu makambo bateyi te. Après nazolobela sikoyo l'homme charnel. L'homme charnel napesaki Apocalypse 3, 15 à 16, mundimi sans position. Mundimi sans position, bien aimé. Akamate kuluza Yesu masi atia mopanzi. Ye moko avanda na songe ya kiti. Ayebaka position na yete, ayebaka nzela ya kokende te. L'homme charnel oyo, libala soki azali koyate, azalaka mingi na kati na eglise pona kotala frère Jean. Azala kaka na eglise pona kotala papa Pierre wana vema na sepelaka na ye. Eza pe na mobali moko oyo abengami l'homme charnel ya kaka po aluka libala na ye. Bien aimé, libala balukilaka yango na eglise te. Soki olingi kolukila libala na eglise, mukolo moko okosimba mutu. Alléluia. Ebele bakendaka eglise bien aimé tango zotuna ye bateyi nini ne ebandeli ne suka yebite. Teme ezali nini ne ebandeli ne suka ayebite. Eza modele ya bato oyo bandimi sans position. Ba bébé spirituel bien aimé. Banda kota na kati na lingomba. Atikala kaka bébé. Adevelopaka te. Akendake pai te. Donc ya tourna kaka na rompwe. Mateyi nyonso. Oye lekaka na kati na eglise. Esika nyonso akendaka ta na seminaire. Soki akeko yoka mateyi. Na mateyi wana bien aimé. Bateyi laka ye kaka. Amen. Nsoka te na tango yo kutami na mateyi moko ebeti motema na yo. Mateyi oyo ekutami na problemi na yo. Esengeli oyamba yango na motema moko. Peut-être mutu oyo azote ayebi yo te. Ayebi memi vi na yo te. Ayebi pe kote yo vandaka te. Ayebi kutu ndaku na yo te. Ne libota na yo. Ne mubali na yo. Ayebi te. Alléluia. Yangwana tina ya 3 ekuluzu bien aimé. 3 ekuluzu. Mutu ya molimo. Mutu ya nzoto. Pe l'homme charnel. Hallelujah. Ekuluzu ya boyokani ezali moko. Ekuluzu toyebi ya boyokani ezakaka moko. Mukili ezali pe na ekuluzu na yango. Tokeba ekuluzu nini obiso tolandaka. Ekuluzu ya Yesu ezalaki kado pona biso bandimi. Ekuluzu ya Yesu ezalaki kado pona mabota oyo endimela nzambe. Me ekuluzu ya Satana ezape pona bato na ye. Yo na ngato pona ekuluzu nini. Ebele baza ya kolala na tango ngonga nemverse betaki. Lelo tokoma 3 personnes bakoti. Lelo tokoma 4 personnes bakoti. Lelo tokoma 7 personnes bakoti. Pona nini moko na moko. Tozo koka lisusu teke tosala nini.
Peut-être misala na biso ezali kokanga biso. Peut-être banzela na biso ezali kokanga biso. Peut-être butu tobandaki kotala ba théâtre bien aimé. Peut-être butu toza na ba novele na biso ba filme na biso totalaka. Tango lali retard na tongo poko kolamuka na 8h ozokoka te. Alléluia. Ekuluzu ezalaki mpona liwa ya Yesu bien-aimé. Soki liwa ya Yesu ezalaki te, ekuluzu mpe elingaki kozala te. Ekuluzu epesa biso bomoi. Bikuluzu wana mibale esala biso eloko te bien-aimé. Me ekuluzu moko kaka moto epesa biso bomoi. Me eza na moko na kati ya ekuluzu wana bien-aimé azwaki mpe ngolu ya kobika ya kokende paradis na Yesu Masiya po ete amitikaki kati na ye asengaki bolimbisi na nzela ya ekuluzu mpe nkolo ayokaki ye mawa. Peut-être yo na ngai lobi ekozala pe bongo te. Tokoma na histoire muyibi wana mutu na masumu Nzambe alimbisaki ye na ekuluzu. Ye soki azwaki grâce wana kokanisa te ke grâce wana yo pe okozwa yango. Alléluia. Bien-aimé, évangile ye na nzela ya ekuluzu. Matthieu 28 verset 19 à 20. Alobi na bango ke bokende azoloba na bantoma bokende kobatize bokende koteya sango malamu na barezio nyonso ya mokili oyo bokende kobatize batu wana pe bokende kokomisa bango badisiple na ngai. Me lelo ingratitude etonda kati na mitema na biso. Mosusu azofongola eglize mpona kolia na komela. Mususu azofongola eglize po bayeba te yaka. Mususu azofongola eglize pona amata na ye poto. Akende na ye Afrique du Sud. Akende na ye États-Unis. Aya na ye Europe bien-aimé. Krenti na Nzambe lelo eza lisusu te tobosa na misala ya ekuluzu. Eske position na biso ezali wapi? Mema ekuluzu mukolo na mukolo bien-aimé. Mukolo na mukolo soko ndimaka komema ekuluzu bien-aimé. Ekuluzu wana yo memaka yango ekobikisa yo. Melelo bato ebele bakate ekuluzu na bango. Okate ekuluzu mukolo kokoma na mer rouge kosuka wapi? Makomi ezali koloba nguya oyo Moïse azwaki na mukanda ya Exode 14 ya kokabula ya kobeta nzete pe mai ekabwani na mai ya Jordan na nzela ya Josue ezalaki lisusu bongo te. Alléluia. Pwete grâce epesamaka na mutu moko na moko. To meme ekuluzu wana mukolo na mukolo. Na Psaume 84 na verset 11 Bible ezali koloba ekozala malamu na zala mukolo moko kaka na ndako na Nzambe. Ata demi journée, ata kaka priere ya 2 minutes na ndako na Nzambe. Ke na zala libanda ya Yesu. Na banda kosala ba fete, na banda kosala b'importe quoi banda 1 heure du temps. Alléluia. Ekuluzu elongola biso na mabe. Ekuluzu esala misala ebele. Eza ekuluzu nyonso te oyo ekangola bomoi na biso. Ezalaki bele ekuluzu moko. Ekuluzu ya kolonga. Ekuluzu ya kotambola na nzela na solo. Ekuluzu oyo elakisa biso nzela. Ekuluzu ebatelaka mabota na biso. Ezalaki bobele moko. Eske yo vanda na kiti na bokonzi na Nzambe tozali mopanzi ya ekuluzu. Alléluia. Ekuluzu elakisa biso nzela malamu mpona biso tolanda. Yango na Bible ezali koloba na Jean 14 na verset 16 ke moko te akokende epai ya papa soki aleki na nzela ya Yesu te. Alléluia. Soki mutu aleki na nzela ya Yesu te bien-aimé akokobika te. Soki mutu aleki na nzela ya Yesu te eza lolenge moko tango toliaka bien-aimé bilei biso toliaka bilei na biso soki totie na munoko anva ekota na estoma na biso foko niolola yango. Melelo mutu aza na posa te ya liloba na Nzambe me priere eza te. Mutu aza na posa te ya liloba na Nzambe Biblia tangaka te. Azwaka kaka Biblia tango ya lingi koteya nde tango ya zwaka Biblia mikolo oye tikali azalaka na ye libanda ya makomi. Amen.
yango wana tozomona bamisusu bazali koya mpona kobetisa mabaku na eglize ole bayele biso verite mpona tokangolama bazali koya kobetisa bato mabaku bien aime. Ekuluzu ya solo ezali boyokani. Ekuluzu ya solo ezali boyokani na Nzambe po ete na ntango yo pusani liboso ya ekuluzu bien aime nga nalobaka mingi ntango nafukamaka nalobaka nafukami na se ya ekuluzu ya ngolu po ete nkolo Yesu yo ndo olongolaka mai na misu kuta ngai na se ya ekuluzu na yo me bekuluzu ezalaki misato bekuluzu mibale ebikisaka ngai te bekuluzu mibale ekangolaka ngai te bobele kuluzu moko oyo etangisaka makila po ete bomoi na nga ebika. Haleluya. Ekuluzu ya boyokani epesa biso bomoi. Ekuluzu ezali déclaration ya mundimi. Haleluya. Ekuluzu eza déclaration ya mundimi. Ekuluzu eza sacrifice. Ekuluzu eza patience. Ekuluzu ezali bolingo na kati na lisanga ya bana na Nzambe. Mutu oyo ayebi tina ya ekuluzu akoyeba pe tina ya kozala kati na lisanga ndenge tokutami na lisanga na tongo na lelo. Haleluya. Keba sata pe azali na ekuluzu na ye. Ekuluzu ya Satana ekweyisa bato ebele. Mutu azali na nzala, Satana telemi. Mutu azali na nzala, keba na déclaration ya mukili oyo. O ngai nyonso ekendaka malamu te. Ozokende kobeta lisolo epai ya mutu ya mukili. Po ete Bible elobi kotia elikia na mutu songolo mpakala te. Mutu wana oyebaki ndenge ya zwaka te. Mutu wana oyebi ndenge atelemisa immeuble te. Mutu wana oyebi ndenge atongila ndako na ye wana te. Azwaka bapike wapi, azwaka briki wapi, zelo eutaka wapi ndeko na ngai. Totonga bomoi na biso na nzela ya ekuluzu ya elonga. Landa ekuluzu, haleluya. Kolanda ekuluzu ya mabe te me landa ekuluzu epesaka bomoi. Landa ekuluzu bima na nzela ya mabe. Haleluya. 2 Corinthiens 6 verset 14. Lisekwa eye na nzela ya ekuluzu bien aimé. Soki ekuluzu ezalaki te, lisekwa elingaki ezala te. Pasi ya Yesu eyaki mpona yo na ngai. Toyeba kobikisama mpona yo na ngai. Toyeba kopusa na liboso ya Nzambe tata mpona yo na ngai. Toyeba komibatela bien aimé. Des fois soki ondimeli Nzambe, soki obangaka Nzambe mpona osala mabe, yo moko ozobanga mpona oloba nanu likambo ya mabe, yo moko ozobanga po ete oyebi ke namemaka ekuluzu ya nkolo Yesu mikolo nyonso. Haleluya. Na nzela na ekuluzu nde biso tobika. Soki ekuluzu ezalaki te, tolingaki pe toyeba tina ya bolimbisi te bien aimé. Na nzela na ekuluzu toyebi mibeko. Na nzela ya ekuluzu toye kobanga Nzambe. Na nzela ya ekuluzu toye kotanga makomi. Na nzela ya ekuluzu tozwi bolimbisi. Na nzela ya ekuluzu bien aimé. Lelo tokoma basali na Nzambe. Oyo tokoki koteya liloba na Nzambe mukolo na mukolo. Eye kaka na nzela kaka ya ekuluzu. Pesa bomoi na yo epai na Yesu Masiya. Soki Yesu akufaki te, tolingaki koyeba haleluya mabota na biso te. Tolingaki toyeba teke bomoi na biso elingaki ekende wapi. Ebele bazali kotambola na ignorance. Ebele bazali kotambola na ignorance bien aimé. Ebengamelo na biso ezali lolenge nini. Ekuluzu nini yo memaka mokolo na mokolo. Comportement na yo tanke musali ezalaka ndenge nini. Comportement na nga tanke ngai musali. Comportement na biso ezalaka ndenge nini. Eske tozo meme ekuluzu ezali mobimba to esi tokate ekuluzu. Haleluya. Ekuluzu eye kobenga biso pona tosalela mokonzi na mapinga. Ekuluzu ekomisa biso basali na ye. Pe esangisa biso. Ekuluzu esangisa biso na bolingo ya mwana na Nzambe. Ekuluzu epekisa biso komela vino. Haleluya. Nzambe azali malamu. Ekuluzu etambusaka biso na banzela ya kimia.
ekuluzu elakisa biso lolenge nini tokoki kosambela anva mwana na nzambe akufa bien aime losambo mpe ezalaki na monoko na ye alobaki ayaki koyebisa bango ayaki koyebisa biso ke nkolo alimbisa biso na mabe ya mokili oyo biso tosalaki ye na mukanda ya Genese, haleluya. Na mukanda ya Genese 6 na verset 6, Bible ezali koloba na biso ete Yesu adeklaraki, aregretaki pona nini Yesu Nzambe asalaki mukili oyo, po ete bato ye asalaki na mukili, bazangaki botosi kino na mokolo na lelo, eza na moto moko tazali kotosa Nzambe, po ete tozali kotambola na désobéissance na misu na Nzambe, ata tozali komibenga basambeli tango biso tofukamaka bien aimé. Bible lobi peut-être Nzambe ayokaka losambo na biso te po ete tozali kotambola na mabunga. Bible ezali koloba liwa ya Yesu esengelaki epesa biso tozala diferent na bato ya mokili oyo. Na kati na ekuluzu bien aimé, bamiyibi mibale batikalaki bongo te. Bamiyibi bango mibale bakufaki na masumu te. Bamiyibi bango mibale bakufaki na masumu te bien aimé. Moko atikalaki mutu na masumu, me mususu andimelaki Nzambe. Mukili lelo ezali kotambola bongo. Nebandeli nalobaki 3 personnes na église. Mitema misatu na église. Makanisi pe misatu na kati na ndako na Nzambe. Alléluia. Liwa ya bato mibale na ya Yesu bien aimé ezalaki différent. Peut-être ozali na motema ya kolimbisa te ndeko na ngai, na ye koyebisa yo kobanda lelo zala na facilité ya kolimbisa moto oyo asali yo mabe. Yesu asalaki libondeli na ye ya suka mpona kosengela biso. Alleluya. Anva Yesu anganga na ekolozo. Mark 15:34. Yesu hangangaki alobi Elohim Elohim malaka sabatana. Nyonso ekokisamaki mpona ye. Eske yo kokisa nini mpona bomoi na yo? Esengeli omeme kuluzu mukolo na mukolo. Yo na ngai to meme kuluzu bien aimé. Mikolo nyonso tozali na bomoi. Bien aimé, soki musali na Nzambe atangaka Biblia mikolo nyonso, soki basali na Nzambe bazali koluka elongi ya Nzambe mikolo nyonso, elakisi ke mutu oyo akoka azali te. Toujours basali na Nzambe baza na recherche pona koluka kobika pe pona koluka kobikisa milimu na bango pe mabota na bango pe libota oyo Nzambe apesa pembeni na bango. Na yango ezali ke mokolo na mokolo esengeli tosengaka nguya ya Molimo Mosantu. Nalingi na souligner pona silisa si biloko ezali awa na se. Bien aimé, tanke bana na Nzambe esengeli tondima mibeko. Tanke bana na Nzambe esengeli koyoka mpe kotosa. Tanke bana na Nzambe esengeli mitema na biso ebongolama. To bongola mitema tozala ba Nikodeni te. Na Jean 3 bien aimé, Nikodene azalaki sacrificateur, mais Nikodene ayebaki na ye Nzambe te bien aimé. Nikodene ayebaki Nzambe te tanke sacrificateur oyo ye azalaki kotambusa bayuda bien aimé. Soki balobi bayuda mutu moko te mboka bien aimé oyo abandaki kotambusa me ye moko kati na ye nguya na Nzambe ezalaki te kuluzu ezalaki musika. Ebele lelo bazali na kati na église, makolo na ye koti na église, nzoto na ye etikali libanda. Alléluia. Pardon, makolo na ye ekoti na kati na ndako na Nzambe, me motema na ye etikali libanda po ete kati na ye Yesu azali te, po ete Yesu aza musika. Alléluia. Mundimi esengeli azala pe na makanisi ya malamu. Mundimi esengeli ondima kozwa engagement. Na tango ozwi engagement na ndako na Nzambe esengeli yo okontinue musala na yo oyo yo ndimi na kati ya ndako na Nzambe. Zala disciple bien aimé, zala disciple ya solo version ya suka.
6e version. Zala disciple ya solo, mais kozala disciple ya lokuta te. Bien-aimé, soki toye kotanga na Matthieu 23 chapitre nyonso soki totangi yango tokenda koyeba makambo nini Yesu Masiya abandaki koloba na bafarisien, apesaki bango bakombo ebele, abengaki bango barasa de vipere, abengaki bango basimitiere, batu oyo basukulaka kopu libanda mekati na bango sepola. Peut-être biso pe toyebaka tina ya ekuluzu te, bien-aimé, esengeli totambola na ekuluzu ya verite, totambola na ekuluzu ezali kolakisa biso discipline. Yango wana balobi moya discipline, bien-aimé, haleluya, moya disciple ezali kotalisa biso discipline na musala ya Nzambe. Nzamba lola pambola biso, Nzamba lola pambola biso, tokomi na biso na suka. Toyebaka yango siffle 3 eza resurrection, siffle 3 eza 3 verite na kati na ndako ya Nzambe. Nzamba lola pambola biso. Napesi malobe pa ya Mamirei soko za disponible obondela pona liloba na Nzamba. Nzambe na maloba kitoko oyo ya pesi biso na tongo lelo. Maloba oyo mama ezali kokambusa biso pe kolakisa biso lolenge nini valeur nini tokoki kotia na kati na ekulusu. Elakisi biso lolenge nini tokoki kotambola. Elakisi biso lolenge nini pe tokoki kozala. Elenge nini tokoki komema ekulusu na biso. Amen. Po Yesu Christ alembaki ekulusu na ye te. Imagine toi que Yesu Christ na kati na ekulusu ayebi ke batu biso nde batu mabe to biso nde to batu mabe biso nde mutu tomemi ye na ekulusu. Mais ikokoma ya komi na ekulusu tanga linga zongo sabuni me pa asengeli biso nanu bolimbisi kala bolingo nino Yesu azaki tango mpona biso. Bato yebi ke bango babeti bato bamoi bamonisi yo pasi epo ayebi ke aye kokufa mpona biso. Andimaki pasi wana mpona biso po mutu moko takoki kopusa na pembeni na Nzambe kosimba ye. Mutu moko tazaki na nguya. Alléluia. Kopusa meme kosimba ye. Mais amitikaki bolibonza amitiki. Mais avakende asengeli biso bolimbisi. Ya mwana Nzambe azosenga biso pe tozala pe na motema oyo Yesu kuka na ye azalaki nango. Toyeba pe kolimbisa baninga oyo basali biso mabe. Mpona yebi ke ezalaka pasi mpona kolimbisa. Soki mutu asali yo mabe komonaka ye mpe makambo asalanga Satana aprofitaka ye mpe makambo asalanga. Tozalaka na makasi ya kolimbisa te yango tozosenga na ntongo lelo Nzambe apesa biso makasi ya biso koyeba kolimbisa lolenge oyo ye alimbisaki biso. Apesa biso makasi ya biso koyeba mpe kosambela mpona bato basala biso mabe. Alléluia. Biso moko tokokoka te bandeko biso moko tokokoka te. Biso moko tokokoka te tozala makasi wana te mais ye nde makasi na biso. Yango na ntango nyonso tozosonga na se na ekulusu kolela kaka na se na ekulusu toza na esika mosusu to biso tokoki kolela ezaka na se na ekulusu. Ata na kati ya mabe na mibungo na biso na bapasi na biso tozongaka kaka na se na ekulusu akuta biso kaka na se na ekulusu bayokela biso mama po te makila oyo etangaki na se na ekulusu wana etangela mpe biso po te tokwa kozwa kolimbisa baso po te tokwa kobima na basituation nyonso tozotraverse. Koma tosengi Nzambe wana merci po aza Nzambe malamu aza Nzambe atalaka baposa ya bato atalaka ayasondaka mitema mpe barin atalaka mibunga na biso atalaka bisika nino biso tozali atalaka nini eza kotungisa bomoi na biso nino eza kokabola biso na ye ayebi yango ti apesaka maloba na ye apesaka na ntina ntango ye asa apesi maloba moko na moko aza koseretrouve ntango mama nani azoloba mutu na mutu azwi part na ye alikambo nanga mpe nasalaka yango Nzambe merci loko lobi pesanga makasi ya kotika yango likambo wana mpenga mpe nasalaka yango Nzambe merci pesanga makasi ya kosala yango ti olobi oyebi osondaki motema oyebi onini eza kotungisa bomoi oyebi place nini mabe oyo lisumu sheri oyo tofanda na yango ye omonaka yango yango wana bandeko vraiment tosenga na Nzambe na biso merci po aza Nzambe ya bolingo aza Nzambe asondaka mitema na biso butu moi na bare na biso azotala bisika nini na mabe lokola biso toza koluka ye me apesa biso makasi ya koluka ye lisusu na koleka apesa biso tozala bandimi ya libanda te me tozala bandimi ya kati tozala bandimi te ke pembeni na eglise me mosika na Yesu. Tokoma mingi ebele tozali bandimi pembeni na eglise kasi mosika na Yesu. Mutu bamona alati mpe ake na eglise ake kosambela nzoka nde aza na ye mosika na Yesu. Ayeka mpo bato bamona ye kasambelaka me nzoka nde aza na ye mosika na Yesu. Alors tosenga Nzambe tozala bandimi ya eglise te me tozala bandimi kati na Yesu. Tozala bandimi soki tokende eglise mpo tokende koluka Yesu.
tozala bandimi to okende église po kende koluka mwasi akobala okende église po oluka mobala akobala non tokende bo okende église po oluka oya poto Alléluia. poto alukomi na poto obosani nzambe apesaki Alléluia. mpo na nini okende kuna koluka koyeba ye te mokende kaka apesa makoki oya mpo oyebi te ye nde moto apesaka nyonso aloki kaka koluka ye mpo na intere na yo personnel na ye apoto nakende états-unis nakende belgique nakende allemagne nakende afrique du sud nakende me ntango yo kokóma kuna obosani na yo okobosani na yango wana vraimen tozala bandimi ya bongo te tozala bandimi ya ntango nyonso ezala na pasi ezala minyoko ezala esengo nyonso tozala bandimi ya yesu ya solo tondima ye na bamoma nyonso mpo yeba andimela biso na bamoma na biso nyonso andimela biso na bapasi na biso nyonso aloba teke lisumu moko etikala alobi tout pouvoir m'a été donné alobi nyonso epesameli ye alo lokola nyonso epesameli ye biso mpe tozala bandimi oyo tondimela ye na nyonso oba bandeko oyo tozalaki nango ya kopartage yango na vraimen nzambe ya bolingo ayokela biso mawa mpo aza nzambe malamu naye kotika journal lelo na maboko ya nzambe oyo abongisi maloba kitoko mpo na biso bato tozwa bomoi mpe tobika naye kotika mpe banyonso baza na kati ya barendez-vous bazokende barendez-vous oyo bazokende barendez-vous administratif oyo bazokende barendez-vous ya bohôpital oyo bazokende na barendez-vous ya batribunal oyo nyonso ezali oyo nyonso oyo baza kokende vraimen nzambe atambola na biso liboso mpo soki ya kotambusa te moto akotambusa na pamba natiki mpe banyonso baza na kati na baproblème na kati ya mabota na maboko ya nzambe na ntongo lelo apesa biso solution apesa mpe biso kimia mpo te ye azali nzambe ya mawa nasengi nyonso na nkombo ya yesu amen nazongisi maloba epai ya